Ndeko na biso akufi ya mwasi akufi ye mogote malgré nyo soto ekoko mela biso nzamba o permettre mais ali wa oyo e wuti na maboko wa bato za kaka bandeko na ye ba comédien nde basali makambo ane koma et puis na matanga wana bato basali ye bongo bazaki mibale moto na nzambe pardon nate ya bana na nzambe nazongisa bato bazana nzela Père s'il vous plaît ezana deux comédiens o bazana kati ya makambo ba yebi makambo ndenge ndeko na bango alali ti bakundi lelo estamboli ekoti déjà et frappé déjà deux comédiens tika boy avant to comme même mois ya novembre ezana deux comédiens ya basi o bakufa na lobi baza deux baza ba comédiens mi balé ya basi et bango baza auteur ya liwa e komeli ndeko amwasi esprit na ye bande ko tambola na matanga na kati ya morgue wana et koti pa e frapper des comédiens na minute yo ba comédien na mi balé ba okanisa lokwa baza na bon nzoko te baza dia batu bakufi moto na zambe ya nzambe apambola mama Exil Pechanga ndenge ayete na matanga oh oui bazalaki pe na projet basala ye mabe soka yaki ye pe alaya koma jiete avant to koma mois ya juillet soki Exil Pechanga koma ki wana nga koma jiete puis na monde ba comédie avant to sisa ne oyo eza na mutu moko aza baoba na monde wana ata mwana mobali aza mulai aza nzoto mukie aza pe acteur aza comédien Yesi koyo nzambe ye moko ko frapper yesi koyo nzambe ye moko ko frapper kombo na ye e bandi batanga ba kombo na yo ba bengela ka ye bandaka na lettre M e bandaka na lettre M e suka na E na suka nzambe ye moko zo frapper parce que misala na ye ya molili et asali misala ya mabe mingi na monde wana a détruire bato ebele na monde wana. Et Nzamba telemi pour frapper avant Noétie. Et Nzamba telemi pour frapper avant Noétie. Oza Congolais olinga kambana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien Nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye ko soutenir orphelin orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivra na ndako ndenge pe bana ya vida il faut pas vivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini na mbote, moyini bonjour, moyini na bon. Mbote balani ya chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour la confiance na ndenge bopona biso. Merci mingi na ba OP balinga biso te mbote na bino esika bozwami batomité ya mabe bato e basa en sorte que bato le roi basuzi bantu bakota mabele bato basa en sorte que biso tolai na butu bakopumbwa na butu oyo babwakela biso bambaso bampese bato oyo balingaka bato baprogresse te mbote esika bozwami tolingaka bino mingi na motema mabe bozalaka nango envers biso. Merci mingi na sponsor nanga officiel Jésus-Christ de Nazareth ye apesi biso nyonso tozali nango nyonso je parle de tout hein, sauf rien. Merci beaucoup mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. On est voilà ndi nana sengo ya représenter pour na bino émission lelo to monaki biso banso lelo lolenge kani baleli artiste na biso suzi bantu na ba binemi na ye na batu ba lingaki liwa na ye na bato basaki mabe bango nyonso bagi lelo ilongo to leli suzi ensemble oui ote Theresia bayoka na raté to monaki maman Theresia ye wana ote kingana yaki te to moni ba ya to moni ba Belleville to moni ba tout bayaki ensemble to leli Suzy Bantu comme il se doit
En tout cas, bravo na artiste nyonso oyo bazwa ki temps ya rolela. Mais bato batuni ote et aussi le péchanga yete. Et aussi le péchanga yete pona nini. Ote pona prophétie moko le kaki awa na chemise télévision ba pekisa ya matanga yete. O akimi bato ba luka et aussi le péchanga na matanga. Pour aya kosala nini? Ata yete nini rechanger. Toyi ba polémique ya ba mbongo ya cotisation. Tomoni si la bisalo apesa ki autant apesa ki tomoni belvi pa apesi yaye tomoni pe péchanga apesi $20. Mais ngana ko bakena bango nyonso moto yo apesi mbongo ya malamu zali péchanga po apesi mbongo ya mutoki na ye $20. Mama péchanga eska ozali mbote na yo. Tolai tolamuki mosala nzambe pa ya lobe sengina loba. Maka moko lobeze bele nini eleki na matanga wana. Bandoki pe bayaki ya esengi boye bandoki bayaki bato mutema keto bayaki wana. Misu kaka boye omona mundu mususu aliyaki liwa muninge me akolela makasi tomoni pe ba misusu pe bayona bakolela te bakoseka ba misusu pe baye ba rendez-vous ba misusu pe baye après matanga bakena bango mela bakosala ba ambiance ndenge ba mesana kala mais le vrai congolais le vrai artiste voulais-je dire bazaki wana boye papa masumu pe abeli alobaki que esengeli tolingana na bolingo solo ba comédie tolingani te. Ni ne sait que comédien tout l'ingalaté. À travers cette émission, mesdames, messieurs, naimi moko basé na nzambe. Ah, bolo baka chic yo pour l'église na basé na nzambe na yote. Quand Dieu parle, il faut yoka. Tant nzambe ba lo ba yoka kanano. Nzambe so lobi, nzambe muninga na biso te s'il vous plaît. Moto na nzambe na pe chombo. Mbote papa chic. Sangoni. Ngolo nzambe leki nyonso. Voilà, comme biso na lo sambo, tokota na mozindo émission lelo. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Merci pour ta faveur, merci pour la grâce. Seigneur, je te prie, ouvre les ciels. Dans la canal, la bénédiction pour le peuple. Je ne vais pas parler mes idées parce que la Bible me dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. L'homme de Dieu, merci Nandengoye na invitation à Bisso. Le les amokolo, tokundaki mama Suzy Bantu. Narolingana no se présenter lisusu na yebi ki oleka na chemise télévision ba doit kotala biso ba reye ba lisusu yo ya moto kota na mozindo ya message pe oyo memeli biso awa na chemise télévision nzamba pambola biso nga nazande ko na bino le prophète Miché Kanyonga Kingasi prophète Miché Kanyonga Kingasi bande ko belé ba mesana ko benga nga tia nazokamba église moko nzamba pesi biso na ngolo na ye les communautés des églises la main puissante de l'Éternel. Oh, tozana ngaba na avenue Lusanga, na avenue Bukanga, puis na avenue Mawanga. Na masina toza juste derrière Marshal Liberté. Nangolo Nzambe Nzamba pesi biso to kamba. Na braza tozana avenue Bouetambongo, na rue Malima numéro 35 na Wenze. Moto Nzambe message ni le peuple de Dieu. OK, na ningina bisa bande konyo so bazolanda biso que premièrement Jésus revient bientôt. Yesu azozonga kala mingi te répondez-vous to bongo la mitema parce que papa Chico moni na fanda qui je priais et lo connaît pour ça qui nga na prière kotala to ya makambu ya mabe o ezo salama na mokili na biso lelo e komi na ko bangisa lelo presque mutu nyonso a commis surtout na monde na biso neti ya ba artiste ezala ba musicien ezala ba comédien. Vous remarquez que comme le roi monde moso commis pour bimisa mutu ou soit faux à la PD ou soit faux à la lesbienne. Sans bilo ko mi balé moi bimisa mutu ezate. Ils appellent na batu mususu a sala ka ne logoté mais à côté kaka na monde ngo wana oyo azozo logoté ayebani na satana te ba kutana te mais esprit wana elati kaka. Et même côté na monde il y a évangile même côté à ba pasteur, il y a de pasteur PD, il y a de maman pasteur, maman prophétesse. En église na ye abimana ba sœur nyonso ye azamwasi na komisa bande ko na ye basi na ye tu vois et babilo ko ane komo kende mabe et c'est pour cela na ngina bisa bande ko nyonso kozolanda biso vie à impudicité vie à drogue vie à kobotola mibali ya batu yo mwana mukie kolandaka ba mama batu ya mikolo ba papa batu ya mikolo vie wana nyonso sala il y aura un jour que Nzambe a retourné au yango. Vu autres ans na mukili et cause à la peut-être au collection na mukili à 70 ans 50 ans mais on a vu moko c'est la biso du suna lola oyo ekoleka éternité na collection ou soit na enfer ou soit na paradis
Maintenant, il y a des gens qui choisir place au col l'externité na yo awa. Ils ont dépendre na ndenge yo zo tambola. Soko tamboli mabe place na yo eza éternité eza na paradis. Soko tamboli malamu éternité eza na paradis. Soko tamboli mabe enfer réseau zela yo o esiko ko lekisa pasi ya libela na libela na libela. La Bible nous dit si tu confesses tes fautes, il est fidèle et juste pour te les pardonner. La Bible nous dit, c'est poussé par l'esprit. Répands-toi. Yozolandanga peut-être où t'es dit que c'est masturber. Yozolandanga moyibi linko tikate kindumbo linko tikate mama. Yeba que mukolo mususu yeso robengo ne sambiselo. Jugement izali. Ndeko moko ebisinga obi prophète jugement izate mukola suka pe izate. Abi parce que ce mukola suka ezalaki banda babanda ote abiso mukola suka yeso ayate tilelo. Abi obi ba combien de cimetières ekufa. Ba cimetière combien au bakanga yeso aya pété ba cimetière ebele comment banda ku yeso aya té c'est comme ko yeso ya azo esu musala ya kobimisa bato wana na kata ba cimetière obo bato bakufa na ba accident mito epanzana yeso banda réparer na bise tokota na option na ono lobike yeso aya té et bongo soko kufi lelo kei suka no yango wana mama bongo la mutema papa bongo la mutema tala ndengo la nangana so kufi lelo to soki yeso aya lelo place no kozala wapi oza pasteur ote ya bato ebi ke na munoko no pote ya bato oliaka makila na ebi pasteur moko ba oyebisa nga lobi ke omoni ngande na boye pona bimisa bato mbongo yoka pasteur pona bimisa bato mbongo nazwaka règle ya mwasi na tie musapi na meki na tie yango na munoko so na meli yango mutu nyonso so na senge mbongo obimisa na ebi si après avoir kozwa mbongo wana sikoyo okende wapi oza pasteur ozolanda ngo ebi koza na banzoloko okangaka bato na kisi po bayokelaka yo oza pasteur ozolanda ngo ebi koza na kodia oza pasteur oyebi kosalelaka bakabal bima na kati ya biloko wana tika kipede tika kilesibienne tika magie tika moyibi tika via milangwa yesu aza na posa na yo. La Bible nous dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ndimela yesu pe okobika nzamba pambola biso moto na nzambe na banzaki na émission na biso oka introduction na biso mama Suza Kei pour la comédie batikali nini ko koloba to pe message ni ko pesa na ba oyo baza peut-être ba kotamola malamu te to pe baza na nzela masumu en tant que serviteur de Dieu nini ko loba na bango na koloba na bande ko boye moko pe ba message na yelaki yango wana na ningi na yebisa ba comédien nyonso ba artiste nyonso tout ba comédien surtout en particulier na décembre ya no eleki na lobaki à propos il y a liwa yango esalami ekomi na décembre na lobaki que eza na ba comédien ba rokufa na pesa ki même ba précision et yango tomoni yango ekokisami et na ye lisusu ndeko na biso akufi ya mwasi akufi ye mogote malgré nyonso to ekokomela biso nzamba o permettre mais za liwa oyo ewuti na maboko ya bato eza kaka bandeko na ye ba comédien nde basali makambo wana ekoma et puis na matanga wana bato basali ye bongo bazaki mibale moto na nzambe pardon ngai ne oyo bazalaki mibale papa chic o bayaki même na matanga wana problème na ba comédien ba papa chic yo musana yo ko dévoiler biso na télévision papa chic koloma mabe na biso pardon mana zo nga musala na nga eza na loba vérité na te ya bana na nzambe na zongisa bato bazana nzela père s'il vous plaît eza na deux comédiens o bazana kati ya makambo bayebi makambo ndenge ndeko na bango alali ti bakundi lelo bayebi baza deux et esprit ya ndeko na bango akufi et tamboli et koti déjà et frappé déjà deux comédiens tika boy avant to comme même mois ya novembre ils en a deux comédiens ya basi o bakufa et puis rozaliwa moko boye et kozaba mort moko sibit na lobi baza deux baza ba comédien mibale ya basi et bango baza auteur ya liwa ekomeli ndeko ya mwasi et esprit na ye bande ya kotambola na matanga na kati ya morgue wana ekoti pa e frapper des comédiens na minute yo ba comédien na mibale ba okanisa lokwa baza na bomo nzoko te baza dia batu bakufi moto na nzambe pardon yango nzambe apambola mama Ursule Pechanga ndenge ayete na matanga oh oui mais parce que bazalaki pe na projet basala ye mabe soka yaki yepe anaya koma jiete avant to koma mois ya juillet soki Ursule Pechanga koma ki wana nga koma jiete mais au comité deuxième motoir le makambo moto na nzambe mais nzambe nde asali ki ayate po a épargner
mais kanga makam na ebiso eza na ba comédien mibale ba okufa eza batu bazaki na sima ya liwa ya ndeko akufa. Pourquoi? Parce que dans le monde de la comédie baza ba hypocrite trop balingani te bazoboma na bango mais loko ekamu isangeza nini omona ba ndeko musu ba comédien ba bazoba ana ni nzambe ana ni satana mais amoni baningani bafandi aoliane na bango na facilité aosengane poudre ya muningani na facilité aozwa pesa na papier mouchoir aozongo na facilité tandis que ndeko wana osengi poudre oyebite na kati ya poudre wana nini ezalaki olie na ye oyebite tango telemi nini bachelo na biloko akolia monde wana eza monde moko glissant o fo bazala mayele fo bayeba nini ba okokota esika nini ba okosala esika nini ba okosala te nani na okokangama na nani na okokangama na te nani nde na okozwa ta miroir na ye to nani nde na okozwa ta miroir na ye te et puis na monde na ba comédie avant aussi ça ne oyo eza na mutu moko aza baoba na monde wana aza mwana mobali aza mulai aza nzoto mukie aza pe acteur aza comédien te mais liwa te quand même liwa lisusu muto na nzambe ye sikoyo nzambe moko akofrappe ye kombo na ye ebandi batanga kombo na ye babengelaka ye bandaka na lettre M ebandaka na lettre M esukaka na e na suka olukela un problème muto na nzambe nzambe ye moko azofrappe parce que misala na ye ya molili asali misala ya mabe mingi na monde wana a détruire bato ebele na monde wana et nzambe atelemi po frapper avant ne esila mais bandeko na ngai ya basi mibale boyebi makambo na oloba soki boyoki mongongo nzambe na nzela émission oyo boluka ngai soit boluka mosali ya nzambe moko bo confesser nzambe akolimbisa bino bakosambela mpo na bino c'est possible que nzambe akangola bino l'esprit de mort etelemi nzambe apambola biso oyi kosisinga na makasi na maloba moto na nzambe finalement bakomédien bakokufa combien parce que eza monde oyo mutu nyonso akomi soki akoti il faut tourner mingi soki akoti il faut surtout banzonzingi wana omoni eloko ekomisi lelo bacomédien bakoma mutu nyonso alukaluka eza nzonzingi ayebi ke kuna na ozwa mbongo nazanga kaka te chaque nzonzingi fo nazalaka yango omoni oyo ake basukola ye oyo ake azwa poudre oyo ake ekomi akendaki ozwa poudre mais comme il faut apesa mutu akendaki ozwa mai ya kosukola bayebisi il faut koma pede il faut koma lesbienne il faut sala boye monde ya théâtre comme loka monde moko boye so otindaki mwana no bien ake obebela kuna e yango ozomona makambo ya mabe omoni esika masumu eza mingi liwa mpe ezalaka mingi. La Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Du fait que eza monde moko eza na masumu mingi yango wana mpe liwa mpe ekoti mingi mais il faut batelema basambela ndeko na nga ozolanda nga oza acteur oza actrice comédien to comédienne nabengisi yo bongola motema yo oza lesbienne tika mama oza lesbienne ozolanda nga tika papa oza pede ozolanda nga obala na yo mpe mobali mwasi na omono mobali na nga mais yo mpe kuna libanda ozalaka mpe basi ya bato mosusu bongola motema yesu aza na posa na yo parce que nzambe azofrappe monde wana parce que eza monde ezoinfluence makambo ya mabe ebele. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Ngai nasengi maloba nzambe ayoka biso mawa biso ba comédien epai tozwami na banzi biso pe ba itotikali lelo mama susu bantu akei atiki biso akeko pema na lilita na ye kozela mokolo pe ba kosambisa ye biso ne na utikolo ba biso ba itotikali totamola malamu totamola bokebi mais kasi nakosenga na moto na nzambe soki moyen ezali akama biso na losambo to pe na tikile plateau ngai na pesi merci mingi na ba oyo bazwaki ba kotala biso na Chebisho télévision l'homme de Dieu na tikile plateau il y a 6 émissions yo merci na ndeko Christ pour la prise de vue merci na sponsor nanga Jésus-Christ de Nazareth yende ubateli suge zonga zongite to kutana lobby pour l'émission sika Chebisho télévision chaîne oyo ekokani na yo nzamba pambola esiko zolanda biso na lingi na yebisa yo ndeko na nga yo zolanda nga yo oza na ba problème yo ovi ya masumu esi egumbi vi na yo yo oyo lokute egumbi masturbation impudicité mari de nuit femme de nuit malade na yebi te problème nini egumbi vi na yo. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 verset 15. Salomon dit ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté.
Salomon alobi o ese gumbami ekoki kozonga te. Salomon azanani, Salomon azamuto mayele. Salomon azamuto c'est un homme sage. Oh batu babande koya koluka koyoka ba parole de sagesse c'est pas Salomon. Salomon azaki mutu ya mbongo o Bible solo bata fleur et lata koleka Salomon te. Mais Salomon a dit ce qui est courbé ne peut se redresser. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de vies qui sont courbées. Et ça n'a pas vie à bateau et c'est gumbama. Et ça n'a pas vie à bateau aussi satana gumba. Satana gumba mabala ya bateau belé. Ozomona oyebi mwana mwasi esi a gumbami atazo tambola na nzela moyeba mone longi na ezate. Yango zo remarquer que zo luka libala ezo yate parce que yo na molimo za ya ko gumbama. Moyeba mone longi no ezate. Ozo luka musala ezo yate parce que na molimo za ya ko gumbama. Moyeba zo na musala ezate. Il y a beaucoup de gens au Satan esi apesa bango musala na ndenga kindoki. Soko ko luka musala bazo mono déjà na identité ya muto asalaka. Et moi ba peso musala ya mo ezati parce que spirituellement déjà ba peso musala ba sali sako musala na butu. Et yo na moi na tongo soko la muto yo kaka ba fatigue, ba douleur na mukongo. Écoute, ba douleur mususu eza normal parce que muta sali musala atamboli trop fa yo ka douleur na mukongo. Mais yo ba douleur na yo ezalaka chaque jour. Ola mukaka na douleur na mukongo. Chaque jour fatigue. Ozo luka musala na moyo ozo zoate c'est juste parce que na butu déjà ba commission au travailleur. Na butu ba commission au travailleur. Na sali délivrance en dekomora zaki na sorcellerie. Ayebi singa lobi ye azalaki chargé à communication na monde à ténèbres. Du fait que comme ki na ba niveau moko plus élevé, a sali ba chaîne na ye ya TV. Oye kosala ke ndoki nyonso alanda ke information mbala moko poza na musala mingi te. Na yebi est-ce qu'on a chaîne na wana na ba chaîne na wana. Oyo sala ki wana bana imba salaka. Abito zwaka kaka bandeko basili saka ba classe boye na moi. Osili si classe na yo. Omoni ke bando luka musala ozwaka te. Nzoka te bango déjà bazona na musala na ndenga kindoki. Osalaka, ozape enregistrer, ozape ingénieur de son, mais na ndenga kindoki. Et na moi atozo luka musala moyo zozate. Yango na solo bakezana ba vie ba tebele c'est gumbama, ba mariage ba tebele c'est gumbama. Oh satana kotisa na célibat prolongé, ba kotisa na stérilité parce que na butu déjà ba botisa ke mana. Bana na butu déjà ba balisa ye. Moi na moya bala ezate. Ozola nango zo passer ba moment wana. Yo na butu na moi ozala ka malade. Ozo vivre na vie kaka ya bakisi. Na lingina yebisa yo lorsque Dieu m'avait apparu. Donc Jésus-Christ de Nazareth abimé en 2001, après ça a pouvoir likolo à 5 sortes. Après ça a 5 sortes, il y a clé, puis il y a kofungo la bavia bato non puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de gens, tous les gens sont pasteur, mais mutuna mutoza na grâce na est différent. Peut-être au na mutoza na grâce, il y a délivrance à problème na ote. Oko benanga toko sakola toko sambela pona yo. Na nina pesa au témoignage, il y a ndeko moko o azaki na problème, il y a impuissance sexuelle, azaki na problème à diabète, il y a tension, il y a ba malade belena ye na mwasi na ye. Atamboli pa ba prophète, azu solution te. Mais a bengi nga ebisinga obi papa, na tamboli pa ba prophète, na zaka na confiance à basali ya nzambe te. Mais na bengi yo kaka pona meka nzambe no, na ba meka nzambe te. Problème na ezani. On a prié avec lui et Jésus-Christ de Nazareth, on a bimelanga a baissé le bic qu'on a problème. Na yebi saka bande ko ngana ko biki sa mutute. Mais Jésus-Christ de Nazareth est capable de biki sa yo. Ba pesa biso élément wana, tozo ngebongo to sisa. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Oui. Je témoigne aussi ce grand Dieu, vraiment ce que Dieu a fait dans ma vie. Et moi, c'est Papa Louison. Je suis en Belgique et avec le prophète Miché. Dieu a vraiment fait des grandes choses dans ma vie. Je suis témoin de ce que Dieu a fait et j'avais dit, je vais vraiment témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'étais vraiment souffrant et je souffrais vraiment. Mais c'est Dieu, le Dieu du prophète Miché, au travers des prières que nous avons fait pendant ces 4 jours. Et vraiment, moi je suis témoin de ce que Dieu a fait. Et ce Dieu-là est tellement grand, ce Dieu-là est merveilleux. J'avais un problème, j'ai souffert, je viens de le dire tantôt.
je souffrais vraiment, je souffrais. J'avais un problème au niveau du colonne vertébrale et na luki ba hôpital nyonso na sali examen mais changement ezalaki te. Et comme na niveau même que ba opéré nga na niveau ya colonne vertébrale et opération wana ça allait avoir lieu dans quelques jours ici. Et oui, je m'étais dit que non, faut toujours na passer na nzela ya opération wana. Mais pendant ces 4 jours, il y a prière, vraiment je vis la main puissante de Dieu dans ma vie. Il y a qui deuxième jour, il y a prière na prophète. Et pendant que tous sambe là, na pokwa nango na lali, na moni prophète ko apparaître na chambre nanga. Prophète apparaître na chambre nanga et abandi ko sambela ponanga ko salanga opération na niveau ya mukongo. Singa bibaluka baluka na mona prophète oyo kaka na ba réseau boye kaka na ba réseau et ce jour là na mona qui est boye mais na niveau ya noto et abandi ko salanga opération vraiment abandi ko opérenga et zwaki moi temps il a fini coopérenga et le matin je me suis réveillé. Je croyais que j'aurais toujours mal parce que même le médecin baba qui faut baluke la chaise roulante pour toute ma vie faut pour na fanda bien parce que colonne déjà ils ont qui problème ma casse et je croyais toujours que na kolamuka na pasi wana. Quand je me suis réveillé na sali effort on a télémaka parce que pour na téléma ça me prend vraiment du temps même activité nangai je ne les réalise plus bien parce que plus moyen y a ko réaliser l'activité on na salaka parce que moyen zala ki penza te na zaki na douleur makasi et le matin je me suis réveillé nabino na forcé pour na kita ndenge na kita kana mbeto mais du coup nazoluka na forcé je ne sais pas c'est courage wana to facilité wana utaki wapi facilité na télémimbala moko même ma femme a kamo elle a crié ma femme elle a crié et moi-même aussi j'avais crié, j'ai dit Jésus, je me suis levé, je suis debout. Na deuxième jour il y a prière je suis debout. Voilà pourquoi quand j'avais appelé les prophètes je lui ai dit que prophète Nzambe na yo asali na bomoi nanga. Nzambe na yo asali na vie nanga. Ma femme est là et moi, nous témoigné mon aîné Nzambe oyo. Témoigné. Ma femme a pleuré, elle a pleuré. À cause ya Nzambe oyo, il y a prophète Nazolanda à chaque jour na ba réseau, toujours na ba prière à chaque jour en ligne. À cause de ces dieux, ma vie a changé. Maintenant, je suis rétabli. Et dans autres télémassico normal parce que pour la téléma c'était avec des douleurs ma casse. Je peux dire que l'opération est annulée à cause de Nzambe et prophète Michel. L'opération est annulée. Mais vraiment je bénis Dieu, gloire au Seigneur, que Dieu soit loué et vraiment ce Dieu là est grand, il est bon, c'est Dieu. Je suis vraiment reconnaissant na makambo nyonso o Nzambe ya prophète Michel asalina bomo nangai. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Nzamba pambola bino omoni ndenge nini ndeko azalaki malade et Jésus-Christ de Nazareth abikisi. Salomon ce qui est courbé ne peut se redresser. Or Salomon est anani. Salomon est symbolisé ba noko ya famille, ba koko na biso to pe barrière parent na biso. Oh ba sala ba alliance na satana. Oh biso bana to komi ko subir ba conséquence ya ba alliance na bango. Oh ba loba maloba ke na famille makambo ko simba te. Oh ba loba maloba ke na famille muta ko bimisa mutute. Oh ba loba maloba ke na famille muta ko bala te. Oh ba loba na ke yo robota te. Oh ba condition na prison satanique. Bazo représenter Salomon. Salomon ce qui
est courbé ne peut se redresser. Mais dans la Bible, une femme qui était courbée pendant 18 ans, la Bible nous dit cette femme n'a pas rencontré Salomon. Mais cette fois-ci, cette femme a rencontré celui que moi j'appelle le Bogart d'Israël, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, Jésus-Christ de Nazareth. Il prêchait dans une synagogue et cette femme est entrée à Koutanina Jésus. Yéo Salomon et à Loba que moi muto a gumbami a koko zongate. Et donc gumbami a koko zongate. Yozo landanga ozo lobesi na boti moi na balezate. Le nope mi bali ba comment calculer. Pour bala moi si fata la soko botate. Bien aimé dans le Seigneur. Au comme on a des gens comme na souka. Pour Salomon a lobi o ese gumbami a koko zongate. Makamezo simbate. O tala na tangite. Na niveau d'étude nanga na kosala nini na vie na ningi na yebisa yo. Oh my God, le boko nzambe ekipaka bato batanga ba niveau d'étude te. Le boko nzambe soki kiti likolo na yo atoza na niveau d'étude ya C, atoza kitoko te okokota na palais royal. Sika nzambe nanga apambola biso. Cette femme a rencontré Salomon, a koutani na Jésus. Yé aussi Salomon aloba o egumbami ekozonga te. Mais ce jour-là, maman a koutani na Jésus. Yé so ebi ces femmes, tu es délivré de ton infirmité. Oh my God. O kangolami na maladie na ya kunki. Or cette femme azaki na kunki. Or kunki gumba kamutu. Maman mo eta la likolo ezate. Maman bandoko tala kaka na se. Eza na via bato ebele. Lokola sata na gumbiye atala kaka souffrance. Na vie na yeka souffrance, na vie na yeka malade. Lelo malade o lobi malade oyo. Lelo malade o lobi malade oyo. Eza na papa moko ba kopesa biso élément na suka. Papa on azaki na malade na colonne vertébrale na ye. Ba ebisi faut ba opérer ye. Aza na Belgique ou na France comme ça. Balobi faut ba opérer ye. Papa leli. Abiso ki ba opérer nga musala na rokenene ngeni. Papa na umeli na malade a douleur na mukongo. Et comme même na lokolo na ye et moi c'est na ye ebisi benga prophète. A bengi prophète, a bengi ngai, na to invoquer Jésus-Christ de Nazareth, et Jésus-Christ de Nazareth, alobi, na lali na butu papa, na moni yo prophète obimi, au salingo opération, na douté na la mukana tongo bo douleur na mukongo, ezate, na ebi se ezangate mutu na bimela kiyo, mais ça Jésus-Christ de Nazareth, na ngandi abimela kiyo na butu, a sali opération na mukongo na yo wana, pe abikisi yo. Yo zola na ngana ebite malade ni nozanango, na ebite problème ezo tungisa yo. Jésus-Christ de Nazareth abimela ngana 2001. Ayebisanga na peso 5 clés ya kofungola ba via batu. Bakangao na mai, bakangao na zamba, bakangao na mboka na mabele na moto esika nyonso bakangayo. Naza na Jésus-Christ de Nazareth ya nguya. Oyo aza capable ya kokangola pe ya kopesa solution. Numéro nangeza plus 243 84 087 52 21. Plus 243 84 087 52 21. Nabandeli plus 243 84 087 52 21. Okobenga toko sakola petoko sambela pona yo. Ko benga ngate lo kwa bande ko msuba benga ka papa sakola pona nga. Na ko lobate yo loba makamnanga. Nga na za mbikudi te na za prophète. Na za nganga te na za mosali nzambe. Tango benginga yo yebisanga problème na yo enga na ko invoquer Jésus-Christ de Nazareth et Jésus-Christ de Nazareth nanga za capable de kobikisa yo. Peut-être au tamboli ozola nanga au tamboli au bengi ba prophète ozu ba déception nangina biso bo moni na wenze biloko eza pirate ezalaka et puis original ezalaka. Faux ezalaka, vrai ezalaka. Peut-être au tamboli bengite ben et simbite benga lisusu. Nangina biso ngana na Jésus-Christ aza capable ya kokangola. Numéro nanga yangwana plus 243 84 087 52 21. Nangina sambela pona yo. Au nom de Jésus-Christ, on a déclaré aux malades à la guéri, aux gens à problème, soit solution dans le nom précieux de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Nangina souka to kende bongo te ba pesa biso ba témoignage ya souka, ba pesa biso témoignage ya ndeko azaki na problème ya mukongo, pe nzamba kangoli, nzamba pambola biso. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bonjour papa, bonjour. Ezali ngai ndeko oyo nafandaka na Irlande on a insisté kino abi papa il faut na témoigner malgré refus na yo mais ngai nazo insister kaka yango na tindeli yo voice oyo papa il faut que je témoigne parce que ceux qui na témoigné tie za lokola tozo bomba nzambe nazan ndeko Thierry Makula depuis Irlande
Donc nazo pesa témoignage oyo parce que eza makambo ebele na moni, eza makambo moko natikala komona te. En fait nga penza makambo ba internet natikala kolanda te. Tikala kolanda te surtout na makambo etali ba prophète et vu ya réputation oyo bakoma na yango surtout ba prophète ebele wa na internet. Mais po nazalaka mwana moko ya évangéliste Kabundu Walesa nazalaka kosambela na ye depuis Kinshasa je l'appelais souvent mais la maladie ezalaki ko persister maladie bandait ko persister peu importe ba prière on faisait avec lui mais maladie ezalaki vraiment ko persister nazalaki penza la maladie ya sucre ezalaki ko matanga et ça a dérangé ma casse pendant 3 ans. Et ça maladie moko nanu na tamboli na ngona ba hôpital telo la maladie na tamboli partout na ba hôpitaux mais solution même en Irlande donc partout na tamboli mais solution bande ko so maté. Je faisais aussi la prière na évangéliste Kabundu Walesa, mais ça ne changeait pas toujours. Et ce jour-là, ça fait déjà une semaine passée, zalaki mercredi passé, zalaki ko solo na papa moko na ndaku et subitement abetelinga le solo na yo abilanda prophète moko na internet prophète Michel Kanyonga Kingastia. Et bon, en fait, je n'étais pas vraiment intéressé dans ça. Écoute, ma prophète na lingarango penza le chouchouté. Et il a insisté. Et bon, lorsque le papa est parti, j'ai tapé à Epsaranga Soki Billy, chaîne moro bouillé. Après, je me suis rappelé et naye ko benga el bien. Na bosani chaîne ango ayebisinga no tala na Believe TV et tant na beti sur internet na lukio sur internet malamona moni et j'ai commencé à suivre nabandi kolanda et j'étais vraiment trouvé tellement intéressant tant on a trouvé un intéressant naye ko benga papa na ba numéro ezalaki affiché na ba numéro ndeko pesa et tant on a bengié le même mercredi wana parce que c'était le soir et abandi koyebisa ngai makambo na tikala koyoka te ndenge nini famille na ngai papa leki na nga zalaki na bakisi yende abwakelanga malade oyo ezalaki malade moko efaki se manifester na j'étais tellement et là c'était même le nom ya papa leki na nga j'étais tellement étonné nakamwaki makasi nakamwaki tellement makasi na bi comment est-ce que tous alana été na nga betelinga yeli solo na ngai j'étais tellement étonné et aibisinga bi zwa mai et asambeli pona yango et après na meli mai wana aibisinga o mela 3 jours et na melaki yango jeudi vendredi samedi vraiment j'étais tellement mieux par rapport na ndenge nazalaka na yoki nzoto na ngai ekomi pepele kimia ekoti et d'ailleurs madame azalaki étonnée de me voir un changement moko ekoti subitement et là il y a eu des doutes na bi non peut-être que ça effet moko ekoki peut-être vous allez changer pour des minutes ou soit pour des secondes comme en hôpital et tant on va salir diagnostic basatali et ils ne trouvaient aucune maladie donc j'étais tellement étonné naye ko benga papa le même naye ko benga dimanche na tongo et je lui ai parlé et c'était tellement étonnant à la maison avec ma femme. Et d'ailleurs, ma femme aussi avait un problème. Et problème na ye zalaki ko tungisa mingi avimba ki bibon moko na
na cuisse na ye bibone bandaki ko déranger makasi bandaki ko déranger et tangu na melaki mai wana papa yebisaki biso azwa pe so mai yango asopa pe na makolo na ye et na place wana vimbaka wana et lorsque asopi yango et kaka ndenge fe wana esalamelaki nga ndenge pe fe wana esalamelaki mwasi na nga. Donc c'était tellement eloko moko oyo biso nyonso tozala oza congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance